Mon baptisé, nous sommes où? C'est où ici? Hein? Où sommes-nous maintenant? C'est quel endroit ça? Safari Beach. Un Safari Beach. Madame? Ah, tu sais où nous sommes? Comment Safari? Ah, Safari quoi? Non, Safari Beach. Safari Beach. Ça c'est quoi ça? Tunaye, naye. Nini bazaluka na nzoto ya mwana moto batika basukisa ngomba yama. Nini bazaluka na nzoto ya gangi ya filme batika basukisa ngomba ya Vincent. Amba yangu amitanga potakinga azaraki yemosi na nyango malia tanguma ya elanga na ye abayanga batika basukisa mpapa kokoka te Aristote na limite molimo nanga na maboko ya we batika basukisa mpapa kolembana Maman n'a loin limite, molimo nanga na maboko ya Dieu le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Na mpata ya Nzambe, na mantangi bazaluku sasanga ndenge na nzete babomaka nyoka. Abayambo, makaku soki alembani, kobuka mbuma na nzete. Akokosa baninga bayebanso, mbuma yango eza bololo. Obololo na petit frère ya Yezu na matongi bazuluko sasanga ndenge na nawele babu makabibwele lipanga bako kwa kaka sena mbumo eteli awa bozo salanga boye eske nga na za mofudede nga pata ya Nzambe na matangi bazoluko sasanga ndenge na nzete bambomaka nyoka moto akoya kowai batika po yengo bampangi moto akoya kokata motema ngora bosukisa mbui mayamba didaseye deveni kindongo bongo soki nawe oyebisa na nunga nani oyo banananga na nsima babenga papa nani babenga papa Aristote Elvis nani babenga papa soki nawe boyebisa na nunga nani Thierry de na tutu aline rufin Rita Didi nani babenga yaya nanga Johnny nani yabenga Twani bongo soki nawe pele mongo yebisa badiva lisempe ya epesa bana ya teni bana campus ISC na ISP bazanga solo rambo chacho ekomani chacho chacho ezala seko chacho akunji chacho ezala seko chacho Christian chacho ezala toujours chacho maviroye Zimbabwe oyali chacho
lobe opasa Avez-vous imaginé retrouver un endroit sur Terre, un endroit exotique où il fait beau vivre, un endroit pour se divertir avec toute la famille? Jardin d'Eden, site touristique le plus exotique de Kinshasa. Venez. Aux portes est situé au bord de la rivière Nsélé, juste après Kinkole. Jardin d'Eden vous accueille pour des excursions ou des séjours qui vous feront découvrir une région riche des traditions, des paysages grandioses dont la beauté n'a d'égal que son immensité et où l'hospitalité et la convivialité légendaire accompagnent chaleureusement votre séjour. Vous découvrez des paillotes sous lesquelles sont servis des plats exquis préparés par un personnel bien dans sa peau, des grillades arrosées à la bière comme on en raffole à Kinshasa, des barques, des pirogues pour des randonnées ou des balades sur la rivière et surtout pour la traversée vers l'île du fruit défendu qui en effet se trouve en face du site. Il est possible de se baigner au bord de l'île, de jouer au foot et au volleyball à la plage, sinon de se trémousser au rythme de la rumba congolaise. Il y a aussi possibilité d'hébergement et accommodation dans des très belles chambres. En effet, vous pouvez vous organiser des rencontres, des bals, des concerts, etc. Venez découvrir le Jardin d'Eden. En fait, le Jardin d'Eden porte bien son nom, qui en fait d'ailleurs un des sites les plus prisés et exotiques de Kinshasa.